bokota makambo na biso ebandi. Pona bo rater te masolo oyo etali Israël Mutombo. Abonnez-vous, partagez et commentez massivement. Veuillez vous abonner, partager et commenter. Makambo Ezabwe, Israël Mutombo à Kimi Kinshasa. C'est très urgent. Veuillez vous abonner, partager, commenter pour ne rien rater, Ndenge tozabwe Kinshasa eza ya koyinda. Israël Mutombo aza exilé. Tomoni yango na ba page officielle ya ndenge na ndenge bino mo bomoni. Ba page même na ba page ya batu oyo ya opposant ba Pierrot Louara, tomoni yango na ba page nationale ya mboka oyo. Pe ba page internationale ba annoncer fuite ya Israël Mutombo. Israël Mutombo na miti oyo tozoloba aza lisusu na Kinshasa te bandeko na ngai. Bokota na kati ya chaîne oyo bo s'abonner to beta bino masolo. Ndenge nini Israël Mutombo akimi Kinshasa pe pourquoi akimi Kinshasa. Voilà. Avant yango bouti koyeba ete Israël Mutombo ba uti ko convoquer ye na auditorat. Ba convoquer ye na auditorat et makamto ba convoquer la ki mingi boyebite. Mais bozo ba détail nango kaka lelo na Jeannette Kinam télévision. Bo toyebi lisusu ete Israël Mutombo autaki ko sala émission moko oyo autaki ko lobela makambo ya kosambisa ba shadari na ba obemina pourquoi ezo wumela. Et fallait ba sambisa bango pourquoi ezo wumela. Et touti suko yeba ete lobby Natael Onokoko asambaki pe ya lobby o nyonso ya kokai ko loba pona makambo o etali opposition pe majorité ya mboka oyo. A regretter, a présenter ki ba regret na ye comment la politique ya mboka na biso pe ko juger justice na biso eza malade, a rappeler lisusu pona ko yebete mokonzi mboka lobaki justice eza malade. Et puis ba juge bozo sala makambo oyo eza contre. Makambo ezali injuste pona ye. Boyoka ki kolela na ye donc na minute oyo pression pe tension eza makasi. Tozongi sikoyo likambo ya ndeko na biso journaliste des investigations Israël Mutombo. Ndeko na biso Israël Mutombo aza journaliste des investigations. À part cause la journaliste ya investigation, aza lisusu fonctionnaire ya l'État na gouvernement ya Fachi Beton. Donc Israël Mutombo azali agent ANER, azali agent secret. Azali parmi batu oyo bayibaka ba sekele, bisika wapi bakangi batu, bisika wapi babombi batu. Ayebi pe ndenge nini ko piéger mutu pona ko bimisa ye o eza na kati na ye yango bomona ka bosolo na politique ba question piège ezalaka makasi. Mais lelo batu bazo kamwa comment mutu oyo aza même moral na président de la République, aza même moral na gouvernement oyo oyo mibengaka muluba ya mwindu. Israël Mutombo du coup exilé politique. Ba secret ezanine. Ba secret ezake naloba to naloba te. Bon, tokoloba ndambu tokobomba ndambu. Vérité ezanine. Vérité ezake émission oyo bosolo na politique. Ezalaki émission moko fallait et acclamaka mingi makambo oyo etali makambo ya mboka. Ndenge tomonaka RTNC à côté la mingi pouvoir en place. Bosolo na politique pe fallait que ezala bongo mais Israël Mutombo azokende ko sala makambo mususu. Azokende ko bimisa ba vérité mususu. Azokende ko condamner pouvoir en place. Azokende ko bimisa ba secret ya mboka, ba secret d'État. Azokende ko condamner ba faiblesse ya président. Et de omoni émissionné à Soukande Lukeli makambo. Donc ndesenga ki bakanga e. Tango akene auditorat fallait akende kozonga deuxième tour wana batimbisi eke so ke deuxième tour ba simbisa yo OK vanda na prison si président aussi sa mandat de mwana maya moni bongo prison mulunge Afrika moto na okoka prison te nde bomoni mwana mai Israël Mutombo na minute oyo aza na Paris a matine France amati France ake kovanda kuna pona kokima kasho eza lokuta te ezali vraiment makambo ya solo. Israël Mutombo na minute oyo asali fuite aza en exil ndenge Bokechu waya mboze exilé ndenge Pierrot Louara aza exilé ndenge Nanga aza exilé ndenge Wilingo Mazalaki exilé ndenge Daniel Safu aza exilé ba exilé politique bakomi ebele rappelons que ça sous na deux ministres baza exilé
bakimaki mpona affaire ya construction ya zando. Zando esali eloko moko etangisi président Maya Miso, président siliki a chauffé pe ya tomboki. Tozopesa bino ba image, voilà ba image yango ezoleka président na kati ya zando très mécontent na musala oyo esalami par rapport oyo abandaki kozela. Et bato bazwaki charge nango na minute oyo bakimi leta na mbongo. Misale sili nanu malamu te, misale salami ndenge président alobaki te, bakimi na mbongo, bakimi na chando ya leta, bakimi na makambo. Donc président Mikolo, tension eza likolo, tension eza likolo, eza likolo. Yango toyena ko souffler bino kinam botala président lingaki makambo salama bozana image botala ba image tozo continuer kaka to kata te ezoleka et bomoni ndenge ba inaugurer maison communale ya Njili. Président lingaki biloko ezala propre bongo ezala donc makambo salama bongo bomoni ndenga sepelaki bomoni ndenge fille oyo ya infirme bimelie pona kopese doléance na yeke fallait basala ya opération ya Mukongo. Wana nde na Njili azalaki tellement content et menazando président atomboki. Kaka masolongo ya zando boyebete moto eza makasi na zando bana kini bazo sala boye. Bana kini bazo souffrir. Boyebi ke ba mama na biso baliaka na koteka, biso mo ba jeune toliaka na koteka, ba papa na biso soki ba biminde balesaka ndako na miti oyo affaire tracteur na zando, affaire konyata, ba soda bazo bwaka, bazo panza, bazo nyata. Nde biloko wana vraiment toye ko déplorer mokonzi mboka, bomeka ko revoir faisabilité ya kosala makambo wana. Oui, kotonga mboka na biso eza mabete, eza malamu, il faut construire et reconstruire la nation, mais bakotonga ngo na façon wana te. Bozo tonga pour l'intérêt ya ba population, bozo tonga pour l'intérêt ya peuple. Kaka peuple wana nde pazo bima libanda pona koluka aller sa famille, ba père de famille bazawana, ba mère de la famille bazawana, ba yaya ba oncle bazawana, o bazana ba problèmes familiaux, il faut ba résoudre. Mingi bazui mi chance ya kosala na l'état te, mingi bazui chance ya kosala na ba bureau te, mingi bazui chance ya kozala likolo te na vie. Esengi bateka po balia mokolo na mokolo. Et komona ko bengana ka bango, konyokola ka bango, ko saboter bango ezosala vraiment passe. Et puis ya mibale eza nini? Zando wana toyebaki yango, ezali zando pona mokili mobimba. Tozana ba pavillon, oyo ya bijoux, oyo ya fumbwa, oyo ya mapapa, oyo ya elamba. Ba mama wana na kala babandaki kofuta $30 si je me trompe pas. $30. Mais je sens des bruits, hein. Et quand moi je fais mon tournage, maquille est monté les cas. Ba mama wana bandaki kozwa espace ya mesa na $30. Lelo mesa ya zando ekomi $1000. $1000 ya loyer. Garantie $10,000. Yebsanga mutu ezana batu bele bateka na zando ana simba $500 di coûter. Faut ya ko kansa tili kelembe ebima. Siko lelo bozo yebisa ye aya kozwa mesa ya $1000 par mois. Nana opese fonds, nana opese garantie ya $10,000. $10,000 mingi so bazwa ngo bako voyager, $10,000 za chiffre d'affaires o mutu soka ZPM so ko yape na zando ana te, abandi obaluka ko so mape mutuka nazo baluka ne na nzela. Mais so bomoni batu bazwa na zando na kotika baza faible. Baza faible, baye koluka ba mata. Jamais bokoki koluka ko neutraliser nation ti na niveau wana. Bino ba ministre oyo bosala ki musala mabe. Bosali bongo botie ba mesa cher po mbongo ya leta ezonga ezongela bonte o bino boyibi bozongisi botika population kimia. To koloba chaîne na biso za chaîne moko neutre to kotela ka politique te to kotela ka opposition te to kotela pe majorité te to zaka neutre to kotela nde population. Donc pona makambo ya zando to sengi vraiment bomeka ko revoir ba prix wana to ki batu mingi baleleli biso na singa to leka babi to leka to lobela biso na jeunesse ki na télévision et yango to zwa ki mokano et na pesi bambote na oyo yangai bras droite Mikolo azako séjourner na Turquie Janet Mère Jeanne depuis Turquie na pesi bambote na pesi pe bambote na Naomi de Bundes bokota makambo etali mboka oyo le pays c'est pour nous Congo eza pona biso nyonso même bino tu bobimi libanda mboka Naomi de Bundes na Allemagne
mboka no eza Congo, Allemagne eza mboka ya zula mupepe pour osala structure ndenge ezalaka. Mais souci ya mboka na biso photo zala nango. Tolinga mboka na biso makasi. Donc ba bon séjour na Turquie place Bozali, ba mbote belé na boss nabo, na bonanga, na bonanga. O Robino Mundi babwaka ke na boye, na bonanga. Et on a des temps, il y a 30 ans, boss nabo, ngolo tozaza na sans oublier maître bien na makambo construction ba BNM Tassim. Na sima bilili leki nanga motema. Balobi makambo eza makasi, donc masolo ezoya to kieli lisusu kozula bino ba image ya zando ya malamu tozozula bino ba fuite ya makambo etali Israël Mutombo. Donc Israël Mutombo aza journaliste, oui, mais akotaki parmi pe ba makambo titan bozomona ba maîtrisable ba John Kabamba banani ba Israël Mutombo ba secret ya ba Natael Onokoko ndenge batu balongwaka basala ni azali agent aner ayebi ndenge lekaka ayebi ndenge nini place ba Shadari baza banani baza. Mais lelo nde match ebalukeli toyeba te nini esali match ebalukela Israël Mutombo na minute oyo mbisi ya sumbi na mai mutu tu aza ya komata mai eza ya kobeba solo elombi solo politique na biso na minute ekoti kindoki politique yango moni ba Israël Mutombo bakimi ba makambo likola makambo Martin Fayulu pe kuna lisusu atomboki alobi parmi bato bazo boma mboka soki Kabila abomaki mboka au 50%, Fachi peut déjà baxi 25%, doit être comme 75% ya balkanisation pour Congo Kabwana. Tozo ebate banakin, est-ce que Fayulu a constitué à suivre dans l'émission prochaine?